papa Jantini Ngobila landa makambu ya Neombungu te. Ngana za Congo. Mimboka ngala botami o ba papa na ba botami na yebi yango te. Moi je suis quinois. Beyoksi biso ba Congo soni. Mais bilobela na ye mingi. Maloba mabe kaka maloba mabe ba complot tango nyos ngana kotale na zo peksa ye. Président assemblée pe azo pese ba conseil mais alingi ko gate. Kolanda yete. Yo sala musala lulenge yo zo sala. Ekene liboso ngana za Congo. Ayoksi biso ba Congo soni. Nzambe pa linga no waje. Oka ngala botami o ba papa na ba botami na yebi yango te. Esali biso pasi lolenge Neombungu awangani province ya d'origine ya ba parents na ye. Nzambe pa linga no waje. Kwa kadia kana mambo Neombungu sala kangeyo na ba mambo kutuba tuba papa nge kulanda ndive betu ba Congo betike na manima nge betike na nge kukipe ina venge sala kisalo nge kulanda ba mambo pamba fait ina ke ba distraction betu betike betu ba Congo betike na manima nge babi yo trahir na yo vie na yo Neombungu fuma boala mpanyanye vrai ne Congo mais o trahir ye na trahir mututin comme on zotangela na trahir yete yenda wanga na be misolo bike ya botama na Kinshasa aibi mboka papa na ye na mama na ete mais mboka ngala botami o ba papa na ba botami na yebi yango te. Funga na otiti na mboka na ye mboka ba parents na ye ba leli ba regretter ba image ya ali ba ndeko ne mon propre ba lobby ba regretter comment mon Congo roboza na source. Nzambe pa linga no waje. Obiki il connaît da bêtise moko grave ngana za quinois de naissance na botami na Kinshasa na botami na Ozo na Veningola na koli na Kimbwala na za mwana Kinshasa né grandi na Kinshasa mais originaire ya Congo central. Papa na ngana mama na ngai baza bato koto ngamo na tangi na mayombe donc nazali originaire ya Congo central. Comment était ngana kobosa na susu ayoksi biso ba Congo soni. Viva 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 soba leader de Congo toye kotika message na biso epa ya gouverneur de la province de ville de Kinshasa Jantini Ngobila par rapport à la décision ya Neombungu. Neombungu azali parmi les combattants du Congo central. De la part du Congo central, Tolobi Boy, Toboïté, Tozolanda Mibeko, Lelo Neombungu azali destitué à partir de l'Assemblée provinciale. Mais Tokosenga, poste na biso ya vice-gouverneur, ezalaka récupéré par Baneko. Nekongo! Par Baneko! Nekongo! Par Baneko! Nekongo! Yokaki va soupçon que Baliba remplacer Moutumoro place wana. Tolobi Boy, biso ba le Congo tokolala te. À partir ya lelo. Gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jantini Ngobila biso wa de Congo de tindeli yo présence na biso, de tindeli yo rapport na biso, oyamba biso, pe ozela biso tozoya na maboko pete, tobetela ya maboko. S'il vous plaît, abonnez-vous.